Bango le quotidien moi likunie moi mingi pe bakenda bapoto na bakenda pe bapoto na musique kaka omona bakenda musique ya préféré ya président na biso ba ya ninga bangulu eza ko bangulu eza kombo ba bakenda pona tour baninga bino bokomo telemela po bino bosili carrière kombo ya kate balanda yo te o jamais homme politique okomi no ka ko bando fâché ozomona. Ba o ba ya ka kinti mo ba comprendre ngo exactement na réalité et loko toné ko bundela c'est sila tout tika bomba sa musala pour partir musala bomba zo sala chômage le mo tout en boka ça ai et loko na senge beta ya musique na mon loko e ko empêcher te que fala beta musique elle est pour na ancien président na biso le lot acquitté déjà le lot to komi na mwana mboka to le la mwana mboka. La violence est ça dans Libana ils ont banque ça même ba te belé ba investir dans boka ba investir on va comprendre dans moté musique on est tambola na makamba c'est ça donc nenge bango ba beta wana do bazali ba ambassadeur ouais parce que la samboka na biso na tamu ki bango bazo ko beta bino zo ça ba pesa ba ko banga même ba kamba c'est ça que y monde dans cette société ouais tosenga ba congolais photos à la uni neti musique neti par nanga na mbona musique lo moko ko empêcher peut que mboke beba pona musique mboke bonga pona musique ka musique ya mwana kimsa ya na septembre wa bela parce que yo ba biwe kimis zoko mana si ça non hein ko poste déjà ici ka to kimsa ya na septembre wa azo beta concert humanitaire mbongo wana nyonso to ata 100 francs ekota na poche na été et na ba association eza crédible ba hôpitaux bani tout ça wana mwana mboka congolais hein mwana mboka congolais ozomona bomoko il faut ezala. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est toi. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo ape bambo nanga bien yango na préféré nasala nanga vie oyo toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Et les gens vous appellent, messieurs, dames, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne qui est là pour vous donner toutes les informations par rapport aux artistes et musiciens. Vous le savez, cette émission, c'est une émission socio-culturelle qui est là pour parler par rapport
activité par rapport, il y a annonce par rapport, il y a message, il y a où ils ont circulé par rapport, il y a Ville Prophète de Kinshasa et partout dans le monde. Bienvenue à cette émission socio-culturelle FOP sur votre émission où il y a des news par rapport, il y a des activités, il y a des artistes. Et là, nous sommes là sur ma campagne. On va essayer de parler avec le monsieur Luision. Et là, mon vieux, je te salue d'abord depuis Paris et notre invité spécial, le auto sur Laurent Bango, Luision Zola, depuis Paris, Azana Katsaki, la Soklo de Paris. Ce sont nos invités principaux. Autour sur la banque par rapport il y a des news ou par rapport il y a des où circulé partout dans le monde. Ça c'est invité principal. Il y a une mission de l'FOP sur Webi qui est retour il y a production Europe. Vous le savez, ça fait un temps où les artistes et musiciens à Bissau pour se produire en Europe. Les lots fallait pour pas de King les 28 où à se produire na Bercy par rapport il y a un temps où Webi il y a des raisons où on a Bissau diaspora ça par rapport il y a des raisons où Webi par rapport il y a artistes pour soutenir notre ex-président Joseph Kabila et leurs athées tout le monde il fallait pour pas regagner production plus de 10 ans production qui soutient l'Europe au pays mais les lots retour il y a production zone on va essayer de parler avec le monsieur Oyo va vivre en Europe va vendre dans l'Europe les lots basés par rapport à vacances là à faire là-bas avec ça là qui Soklo de Paris et Luision Zola ce sont nos invités principaux Oyo pour partager par rapport à rien autour de les réseaux sociaux, il y a des combattants par rapport à des refus boycottés, il y a des productions, il y a des artistes et musiciens. Quant à moi là, je dis merci à notre équipe technique qui travaille au four et au moulin. Merci à toi les Gédéons, le ministériel pour l'excellence du travail. Merci à toi aussi Elsa Jordan Pan de notre monteur pour l'excellence du travail mon chef. Je suis ravi aujourd'hui tout le monde ma carte est bénie. Ça nous fait énormément plaisir sans oublier notre chef cordon Alain Delien. Merci pour l'excellence du travail toujours. Équipe mobile, nouvelle tendance, c'est Poupette Fombo. Depuis Canada, nous sommes ensemble à Dorlier. Bon retour au travail. Quant à moi, là aussi, je dis merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je dis merci à toi, Lorenzo Kinza. Lorenzo Kinza, Trésor, Otto, Nairobi et Komare et Loro. Merci mon frère pour tous tes soutiens. Là, je dis encore merci à toi, Kenny West, garçon de la ville, depuis Luanda. Et dit qu'il y a les boss, Guillermo tant qu'il y a Luanda bientôt de retour à Kinshasa, Lego Patrick, Astrid Lutundo, la femme très très responsable, Nanette Kadi, maman privée. Des gros bisous à toi, nous sommes vraiment ensemble avec toi. Là je dis bonjour, Soklo de Paris, bonjour, Luision Zola mon vieux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Amira Chamal. Bonne santé. Amina, Amina. Santé Kitoko, nous monaka. Dans l'autre repartage, n'appelle bonjour. Messieurs, dames, abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision parce qu'il y a des choses à parler avec ces deux messieurs, de grandes personnes, Oyo, artistes congolais en général. On va essayer de parler avec lui par rapport il y a une salle en Europe, par rapport à Marambutu et les grands Europe, Otoyo Kaka. Bon, bah, ça a la production bêta, bon, bah, ça a des autres dans le concert. Mais le bazana pour nous expliquer, il faut c'est juste la raison. Parce que Toyo Kaka, bon, bah, ça a la bango. C'est une raison valable au lolo de mon production en Europe. Est-ce que ça a été rapport chef n'est pas zalagi tout zalara n'est pas on robot et tout ils parce que le lotin est payé zalani l'on chaque chose à son temps. Vraiment mon vieux Soklo de Paris, mon vieux Luision Zola, très bien habillé. Babi bino ka bilamba ndenga ya king. Soklo de Paris, boni king, petit king ndeni. Ouais, king penda tokos hein. Qui n'y peut pas là, tous appendant séjour na biso pendezo les bien dans le Seigneur. Et vous savez combien de temps vous avez déjà dans le bande de Mboka pour nous besoin de ce bon, ma penda ndenge na zawa, on a nagé déjà 12 ans libanda, mais suivant na sala un mouvement ba navette. Na sala Mikili, Maroc, chez Gims, Brazzaville, Angola, donc Brazzaville, Angola, Gabon, donc on a bougé à trop. Mingi siège dans la base à Paris. Mon frère Luision Zola, un mot aussi par rapport à Kin, des années, du bande d'ambo comme le Kin. On trouvait Kin Deni, Kin Oyotal, on a internet, les losangs à 4 à ma belle. Alors, j'ai ma belle, donc il avait déjà presque un an, 25 ans. Là, j'ai battu la troisième fois.
qui n'est dans la carrière, c'est qu'on est moi qui n'est pas bien quoi. Donc c'est moi trop et tant bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez-y comprendre. Yo matsama volume quoi. Par rapport à son, ils allaient vraiment kitoko. Le lot il y a qui, oh qui 25 ans. Le lot trouvé qui n'engagé ni no kuti qui comment par rapport à qui au yebo tika tara 25 ans c'est trop il y en a pas na ba beau time le ba compare grande fille. Au moni qui ndeni seigneur lisons. Zola. Selon moi dans moni que na ndenge zalaka na ex président biso respect. Na ba mangomle na otambola te na oya koti lelo sika ma mo changer makasi ba boulot azo sala donc ya ba boulot ta aussi ça on lobi lelo donc faut que c'est ta ne mboge tambola mais mboge kene bien aokoka nzamba za ndenge bangoya ma mo tambola bien et senga ndenge biso pena bana nord totika na ba violence to menga na penser na peuple na biso batikali awa na mayelo to tuna poto quoi yo ko merci beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre de là nous sommes déjà en direct sur Nouvelle Tendance Télévision avec deux nos invités spéciaux, Luison Zola avec Soklo de Paris. Tous à tous mes consultants par rapport à la question aux abisso ou par rapport aussi tout ça qui n'a pas page nabisso pour yamba des diaspora la question si vous PC bisso on va essayer de poser pour nous à dessus. Tous les Soklo de Paris. Babi amour na bino oyo ba te belé ba vraiment oublier là on faut Paris aux ensemble qui ensemble ba concert ensemble bo banda comment pour les lobos à la boubé qui logement place moko hein les Zola Soklo de Paris vous êtes trop ensemble en tout cas Amira no ebiso bolingo nde yango wana bolingo ezaka te ke to telemi libanda tozolo ba insanité tozolo ba mabe pona mboka yaka na mboka sala makambo esengi osala tozomona tozosala ba activité belé awa netinga kuna omona kini ndenge za lelo kini a vierge dans tout cas président Fatina opesa mbote sika ezali en tout cas félicitations parce que mboka penda nde tozako yoka ngai ntina yawa lizo tabi Soklo mais mboka ndi balolo ba boy mboka ndi bazolo ba mais amoni yango ndenge za te ndenge bazako loba sangwa musika yo yebi ezitara makelele na matoi mais baya bakoma sur place tout le monde mboka to tcha loboko musapi moko sukola elongi te union fait la force yotie yatie to pesi idéologie kei mboka ezotambola vraiment merci beaucoup monsieur Soklo de Paris tout ça sur na Luison Zola ba le bino vous abat oyo bo soutenir artiste tout le monde a bien la production d'artistes et mais souvent on voit trop chez votre frère Ibraton piano avec ton frère Soklo de Paris vous êtes trop attaché production montée Ibraton et ça la samba bon a bien ba podium bo matrawana ko bamba mission bilamba boye concert na valise pe sa mission bilamba boye concert bozo bamba mission bambongo mais bah mon abino na artiste belé mais est-ce que ça crée pas aussi parce que nous babo kabino ba disque ça crée pas aussi des rankings bah mon abino par c'est pas là parce que tu as vu artiste et ba loi ce bâtiment bateau il y a genre le rôle abino parce que musique ça fait partie faut toujours moi monter sa propre mais l'ambassade en monter au cabelé moins catch body facilement franchement le gars comme ici mais vous êtes trop avec Ibraton piano qu'est-ce qu'il y a avec Ibraton déjà Luison Zola non le déjà que Ibraton à l'écran vraiment on a léo et nanga pena donc ya kati donc ce qui est moko to soutenir petit na biso azate ki ane musicien mboko ya Congo donc toujours nga na zwaka ya différent la tala na ndule te ali nga mata akeni buso ako mantu ba bene ba de la forêt ba jibe piano ba grand mopa ba ikupa eze sengo trop lelo ndenge ikupa zo beta wana lobi beza si si donc boule nanga c'est ça quoi deux ba musicien nyons ne bazanga lelo liboso ezaki na kopanza lelo ba komela nga pena ni nazali awa c'est maison mère Oranton sali mauvais donc na wolo ba ke lelo soki naza trop maison mère to pe ça peut chance pas ba la chaîne leader artiste bazo bima lelo asinton nenga dana elo wepe alingi yango wana lelo bango bazokende bakoma ba velu bango pe fubaya babima pe donc yango foko
kozala na bango tout bien biso totindama mpona bacadrement wana ere moko ata towana mamonde bafere otoyi kosala awa mpona kobongisa mboka donc bato bazwa yango soki ndenge nini teke o azosutini mutu boye mingi bapeti wana tu bango tu bayebi tokendaka pa bapeti tu babena file tozalaka bafabrigasi mpe tokendaka donc héritier po epesaki te mo bacontre ta efai tokomaepesaki te mo bacontre ta kende mikili mama tunazali tine tokutani ntina bastudio tozoi ntango okutana na ye te fa avage lobi na ntongo autaki lubumbashi mais akoya tozala na biso totambola partout totambola mpona kopuye bango bazala eloko moko ke badivision wana eza bien te donc lelo bango moko déjà bazosala yango otala lelo boibra obeta nasi ozalaka présent omona bana ya jibe bali ya ntoni bali ya fulani bazali ozomona mpe ke petit mpe naki bien na ye donc azokata bango mpe azosepelisa bango bandeko famille bango biso baza nango balibere mpe ezosala esengo moko mpena ya makasi eloko biso tolingai mpena yango wana boyokani wana ezala mpo kozala na idéologie moko ya bien basunga mpe na oyo azozwa ata déjà ibra na hospital aza presque na 40 musiciens charge zo bana charge donc mutane ngwana charge bonita zolongola na ba palais ba lelo président so Titi merci akutire na kesi ba mieza danger na kini mais ibra wana azondima alala ba pongite azobeta ba 3 jours pa kanga kaka pesa ba petit wana mo eloko ba gelesa ba palais na bango mo ba petit so za 3 bana na palais siko ba batane ngwana donc yoke le tika mutane ngwana asunga bato wana ndenge nini donc faut bino présence aya potote aya kobeta te aya na bana wana te babie ya bana wana donc réalité faut na kin oya comprendre ngo ba charge ni bazana ngo lelo fali azobeta wana oui ba charge ni asala koto ya danger to santé bala mai mingi ba yebi ngo te biso to ko mona ngo ba association ba œuvre na ya zo sala to tika ka ko loba to zo loba abeta te oyo nga moko mpe na bana kondima te na ye Olivier tia bazoyoka ngai nakende mwa baevre na ye nalingai nga mona na misu na nga namonaki ye kuta azalaki ta ye na mikili namoni encadrement ya bato na ye oyo azolesa tala toyokana tolingana tozala eloko moko oyo azosala eloko azoyede mpona Congo botika ye mama leta bango basala makambo na ndenge na bango tosangisa bamakambo te mwana wana bomoni ye botika ye ana charge ebele oyo nyonso bapesita moko na biso na poto nde tovivaka tokozwa charge ya fani pupa te oyo azokipe awa na Congo donc tozala na bato totika abeta soki azwi mbongo wana bafamille ebele talaka charge amemi na bato oyo azalaka asimbaka kaka mwasinga kaka amemi na mikili Petuana Kabuya na l'un na ba famille ba sœur na ye donc ndenge ba remercier ba fali penda nzambe pambola ye asuni combien de familles au monde le Kabuya tandinga récupérer na mois 3 jours à pamba ko muta bongo bobo ya sunga pona ni kasi kongo bomoko yango wana faut ko na bongo ba Mireille la japonaise allons à Paris à la fondation Lisa awa. Toutefois, Aza Awa, Azo à Paris, Azo Kota na hôpital, Azo Kababilamba, Azo Lesa, ok, ba prisonnier, au bas que nous rendre bon visite, Azo que Nazo Tala, Ngabona Luisonzo la présent, tu participes à la séance union surtout. Na bosse ni kututé. Tala mutuneti Tito artiste. Avant na Suisse, on met la musique na so à NG. Donc Nebsa bino ba do salaka awa on dit maté tina quartier tozali donc Nebsa yo on dit makuti azo soutenir makasi sikoyo batane ngwana yango biso to lingi na biso to vandi kuna na palais ozolo bakaka oya na kinité batele o caméra ozo finga makamba bêtise ba finga makamba qualité basunga batebele basek jibola aya mingi te memona kanga mwa koli atindi na ke vérifier nazoka basanga batu wana et ça moi bien quoi. Ça moi bien. La qualité, mais c'est l'illusion sur la babino, la diaspora, au bout soutenir artistes et musiciens, lamba, tout. Vous aidez beaucoup d'artistes, mais vous avez une famille, vous avez un frère, un frère, un frère, études, mais vous avez un grand montant, 5 000, 10 millions de leader artistes et musiciens. Mais votre famille, beaucoup de frères, un soit 4 chic, vous vivez bien, mais
même pas vous mais votre frère aussi basé dans le niveau il y a possibilité de nous vous êtes guéri, vous êtes découragé, ok, vous aidez les artistes et musiciens, mais une famille personnellement, bon, la famille, donc il faut faire mon bimba, tu vas aider quelqu'un qui a le métier, peut te souligner pour aller pour le métier, mais pour autant un petit frère Luson à Katanchik pour un moyen mais Luson so kababambo on peut artiste et musicien, on vous traite qui est bon non bon. Il y a moyen qui autour de Toloba. Et il a rabat au pays déjà. Ce que de Paris, nous sommes sur la bourse en Kawanate. N'a pas expliqué voilà. N'a pas Kawanate. Oui, c'est la raquette. Bah tu veux pas mon encore. T'as musto kaba possibilité à batiquer à petit. Oui, ça qui pour on va faire il y a nous les gobima et le robot est investi dans n'enga musala. Pour musala na il est ça. Bato bamona aka bongo bazokaba mais na kokaba wana eza na mambo ebele eza na nsima wana eza bakati tosolaka na bapresida tosolaka toyebi ndenge etambolaka bato bamona aka image te lelo tokolobaki bapeti na biso bon nga ndeti nga bapeti na nga baza na te pesi bonso bana nao toaka na peti moko yuluga bana aza mpe pose quoi pose ya bien aka kitoko à part bakose mosusu tokutanaka pena te so bazui moyen ya komona nga sona na kini tozuna na ya famille les kino ya na yo pas fait zola grand frère zon pas à part que zola pas fait zola voilà à part que tata mon maman moko à part que ba cousin presque la majorité ba miki ya on a deux expliquer yo oyo bina kizo ya kati yo na obaki ya mangota na biso donc tona yuluga bana azani pe cousin azo travailler awa donc ba poto pona lo belo te poto amata avion pas donc et là, on a dit que tosungaka na cadre de métier on a tourné musala wana bato bamona kati tona na ba musicien tout ça batapati non toi ba businessman tout ça la faire parce que les gens ce que yeka dans ninga on est belé ba barati baba muta pesi gauche à l'oka pas récupérer parce que quand vous donnez des habits de l'argent puis vous bénéficiez à nini dédicace ka chanson ou quoi yango sikolo sikona expliquer yo wana za makati to depuis pas on a kati on va presque 2 minutes au sala tam su biso to na bato na biso OK bokela nga 10 personnes bokela nga 15 personnes obimisaki ozape na intérêt ou ko récupérer ezama ngo mebele na kati tant que ozape na ba faire beaucoup de choses qui ne pas comprendre vous ramasser de l'argent vous allez bato bana ba lar na bango pour musu ba ligue ezape na aza dans 1 million na moni bon na bakinya bazali ba masebe to beta na kati ya o batikala awa lelo na ba lar danger aza capable mutaza dans na 200 tonnes akoya boy artiste na ngosa la ngacha biso neni yo beta babina e banini na pusa ça la ngacha OK hier à 5 temps 5 tonnes habité ngana pese 10 tonnes Zomon au moins siko atali niveau ya za nango siko oko comparer te na muto yo azana 1000 balles itana 1000 balles opesa ngote Zomon siko moi ko comprendre le wana ezati donc faire ka muto na monde wana a comprendre ma mo etambola etamola ningo kasi ba banga nyosu ba bwa kaka biso to sala te ibra za na pesi nga ya pesa la te vena nga de la fora bwa nga la pesa la te ozomo dosona ngota soleil auto sala nga sha na sala ito bima o ba ishango na pesi la te amutu nga ozomo so mama na mutu ayebi te to mama kamne so akati to betaka ya kati to salaka donc yango wana ba mususu biso ba moto la monde moto a monde tantibu to ganzelo moto sala bato bayebi yango te bato fo badame banini tolokota bapeti tout mwa babilamba banini tokopesa ozomona donc conteneur penda baplein ezoya bato po bazwa banini tozotravaille mpona tobeti 5 mois na kini awa yoyebi tozala no 5 mois bafe baka chaque journée bazala yango bato basalaka ba 45 jours so ebele oyo toyebi mesdames et messieurs c'est pas des choses qui ont ma eza ba réalité ya kini c'est pas facile au moins à moi qui n'a ça là 3 mois là c'est vrai toujours le bateau pour tout comme ça vous le savez très bien elle a souvent 45 jours mais les deux messieurs on a fait presque 5 mois fonctionnement qui peut pas c'est pas facile vraiment quand qui on a bateau comprendre déjà comment vous soutenir ba réseaux et belé pour nous soyez mbayo bateau comprendre mais les locaux yo bateau bazomona circulation un bon ambiance na kim bino bozara banda bojuja bato qui moi difficulté mais bozo vivre na circulation boîte plein à bateau mais bateau moi ba famille na qui so bosongi mo benga soclo luisant tout moi 50 moi 100 mais un mot par rapport à ça
vie besoin de circulation ambiance na kin est-ce que kin difficulté mes années boyo kaka libanda to eza penalty dans ce que le on a moins na kin on a moins ambiance eza na kin na poto ya bongo te eza na bateau na kin bazo souffrir eza pe na bateau baza donc il dit classe à l'écolo classe à moyenne classe à C mais on ça ambiance donc il y a bateau na marathon akeluka l'art na pour l'ambiance l'art pe baluka nega mikolo jeza mobulu au moins pe bar moko de sala la vie boîte moko de sala la vie nyon surtout plein na kin faut ba jé so ko ina mboka landa ndenge jé ta mboka donc mbongo ya na kin tout ça va rester l'art ya na kin ba ya pe baza courager manque à ba boulot ya on ba vivre na ba corps ba ni ba boujaka mais pas ces ali na bateau ba na ba boulot te na bateau ba baza ba courager te donc biso mo pe ba ta poto to bebisa ba mo moi dans ce petit na ba petit moto vandaki abenga na beta shida na ibaki on kutu shida cop abeta se cop en nini azi chombo abengi vie na ah mais le couteau abani il peka mystique banini OK ça gauche GP azi vertige no ande shida ngasi na comprendre ah bon ça va non ça mo le bina to masuka za kwa za hôpital biso vana siko pembeni tozo na tout siko yo ba petit ba pour ba petit ba mo to mele déjà te vie shida na moni na miki biso bire to apia ka otinda te bete mo lo ozo mo beti bon pas le va pata moi le pas régner tant ce qu'on a parlé moi comme une ngopete ozo mo babiloko wana ko umela na kini tozo ba mo ba réalité mike mais ndeke à part ça bata nengo wana so ti bon mpanzi bata bien baza ba makamda tongo ba luka la ba ni tout bazali na kinya Soclo de Paris lecture que ça pas rapport mon vision sur la lobby t'inquiète toi yo comprendre kin par rapport mon vision bon kin penda na comprendre penda obabi sama musika ka passe mingi tozana poto bazana poto atamsu ko benga kutu kini ba benga raté mais tu so tozo zalawa tozo vanda penza tozo vanda famille tozo mona jamboka tozo eba mboka kini à l'aise za nango ya liboso na remercier Nzambe popé on a moni akini partout barbatu bazo sepelaka bazo vanda na bango babinde mbongo eza selon niveau na niveau mutu mususu pona ye $100 eza mama na la mutu mususu $100 kutu akobima nde nango na ta na pointe amona donc ekosimba te yango wana tosenga bakongolais fo tozala uni neti musique neti par na nga naomona musique elo moko ekoempêche pe te ke mboke beba mpona musique mboke bonga mpona musique ka musique yango wana gimsa oya na septembre awa arrivé là parce que yo babi yo gimsi tozokoma na sisa no vraiment okoti déjà esika tozokoma gimsa oya na septembre awa azobeta concert humanitaire mbongo wana nyonso to ata 100 francs ekota na poche nete ekeni na bassociation eza crédible bahôpitaux banini tout ça wana mwana mboka congolais mwana mboka congolais ozomona bomoko ifo ezala lelo namoni Fali na Dadju baza na même bazo répéter mpona mboka mpona mbongo wana tout ezochasse chômage ozomona yango wana sikoyo bana Congo oyo baza mpenza libanda boya koto oyo boya na mboka toya tosalela mboka mayelo tozwi kuna vraiment tosalela mboka tobakisa kofinga kobunda bamilangi opération farata ça dit rien comprendre toya totambusa mboka mpenza tosankisa liboki moko nyonso ekokende malamu Soclo de Paris tokoti sikoyo kota na maître Gims messieurs et dames cette messieurs vous voyez ici Azam Moutou azala maître Gims c'est notre star ya mboka na biso oyo asala fierté ya Afrique centrale partout ya monde entier messieurs ba côtoyer na bien est-ce que vous expliquer na bato yona Gims bozala na comment partout na mona photo na yo na concert na ndako bozolia Gédéon minute soko bende la biso image oyo na groupe ba mona bina mutu zani à travers rap na Gims un mot par rapport à ça yona Gims bozala ndenge ni bon Gims a frère nanga a propre makila moko kutu misu ba kamwaka e congolais te azali boye aza français Gims voire même ko changer nationalité à boya ozomona fierté tout wana mwana mboka ngai bomona lati kazale o tout RDC mwana mboka ozomona fierté ngo Gims mon frère partout nazalaka longe ceux qui ozala na Congo na kozala Paris na kozala Marrakech na kozala donc na saluer liboso juna famille
parce qu'on est nombreux. Donc, on tinga kuma ma musique, na mon ango eza ya famille. Ngade ya banda bo mwana, père Juna amemaka ngai. Wana ba gims na ba botami te na yolo. Na zalaka na père, na vivre na ba musicien. Ya mwana. Ngani ka pona yembaka te na kamwaka. Ba ba fala ko yembaka. Kungeza te. Ngala leki. Vous comprenez? Les autres là leki kungeza li. Kungeza te. Mais na mana eloko njoto ya makila ya musique. Gims c'est mon frère, Dadju, Sati Jelas, Benji, Afi, donc ça 5. Na ya mwasi moko ana na laboratoire na abimité. Azo bima mikolo. Abima yazo beta biloko ba Céline Dion o mata penda likolo. Tout ça, le kuba na mboka ba congolais. Merci beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre beaucoup comment Soklo de Paris a expliqué par rapport à Yé. On a mettre Gims par rapport à la photo, tout ça qui n'a pas par rapport à notre invité, beaucoup comment expliquer. Messieurs, mesdames, tu fais une parenthèse, tu côté Siko, Nessika Oyo. Et c'est là qui pour dans cette émission par rapport à retour et à production Europe. Vous le savez, l'artiste et musicien fallait pour pas du Cap de King. C'est produit ce vendredi 28 février. Bercy, Oyo, Mokimumezo, c'est la meilleure. Il y a aussi des rumeurs qui circulent partout. Il y a des gens aussi au bateau boycotté, mais concert, ils ont normal le gobetama. On va essayer de parler avec ce monsieur Oyo. Traiter la situation, la boycottation et la production et Europe. Vous le savez, tout ça, il y a plus de 10 ans, concert, artistes congolais, bêta sous en Europe. Oyo, ça l'a fait bien. Oh, on m'a dit, on a manqué la production. Tout le monde est là, il y a un concert, mais ceux qui ont une production. Messieurs et dames, abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision pour avoir comment l'explication. Les deux messieurs pour expliquer de partout, pour comprendre par rapport à qu'est-ce qui ne marche pas pour la production. Est-ce que les alliés, parce que les artistes et les musiciens, il y a une sanité entre parenthèses. Est-ce que les alliés, parce que les artistes et les musiciens soutenaient notre chef de l'État sortant, Joseph Kabila, ou bien Mbele Banzembo, doit éviter. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision pour nous voir comment les deux messieurs vont faire cette explication. Nous sommes sur la Toubaïon et Panayo. Vous êtes des messieurs où vous vendez 25 en Europe. Vous voyez comment on a vu nos diaspora en Europe. Vous voyez la production, tout ça, plus de 10 ans. Concert musicien, mon côté, pas chérir ça là, fiche à bétaté, les rois de la forêt, tout artiste est au bout. Mais le vécu, tout ça qu'on fait, fallait pour papa à se produire dans Bercy. Un mot par rapport à ça. Est-ce que raison nécessaire ceux qui concernent effectivement et Betama? Qu'est-ce qui a fait production Betama? Et pourquoi aussi tout ça qui va belé conserve dans Betama? Raison non valable au yoroye parce que aux alara comment peut permettre que production Betama pendant toutes ces années. Nous sommes sur là. Nga pona ngai réseau zalaki ndenge moi makele les zalaki ya mboka. Bana ba mandat ndenge zalaka 10 ans après président Moussou 5 ans yango bana ma ebele ba rekamaka ke mboka ezotambola te lelo yo nzamba sungi ex président merci a respecté ba masolo pe ndeko na super les gars qui na vote aleki na mano sa musana to monike eloko to lukaki yango wana ya likamuki to pesa eta asala musana na koto ki yo etali ndeti ba miziki to na mboka to yo mona mina réalité ngo ade bango moko kutu ba musicien ngo awa pe bazoko tsa bango ba boloko pe kutu bazoka nga bango beloko ba ti bango pe kali donc makambo ndenge to yekela ngo na musika ya na ngo ndenge wana to yo comprendre que bango pe je ikangama ba o ba ya ka kinité mo ba comprendre ngo ezati na réalité eloko to ne ko bundela c'est silaki tout ka bomba ça musala pour partir musala bomba zo sala chômage le mois trop en mboka osala mate na to ko belo ko c'est ça bazo laisser ba famille belé to a libanda to ba réalité tout ka na ko sala boye mutu mo sana ranking na mutu sa ba continuer non étape un site le kiamo si batika il pouvoir pas musu to me ka pena ko zane ni ke to bongsa Congo na biso to tika bomba beta ndeti ye pena batika bomba beta nzele fongwama total asiko na lo musu na zo ba na ba internet qui bana na biso bazotanga ba classe te babotola biso basi na biso eloko wana nde esala ngai pasi biso tona bana na mwana ngali biso abala mbala na ndaku emisata na ndaku bango papa na pana ngai okuta misata aussi sa chiki siko bango so sisa ba chiki
baza na bango bien namona place misisi mota ya bima na mwana atuna aza kuna million wana abengaka mpe bazosolola na bana na ngai namona na ngango te mwasi na nga mpe aza ne bien problème moko eza te oyo bakutana na makambo wana eza ne bango bacorrige na berere moko oyo bango batika balesale soki mwana sisi tiki te eza éducation oyo ezopesa na ndako na yo eza biso moko tomeka kosoigne baéducation mpona bana na biso soki bina mwana oke miziki te nga bana ye moko asenga papa nayelaki eboite te oke te na sepete boîte na oke na banani oyo te papa na bacamarade na ngai mo anniversaire bani boza komo toza ota parce que na kati ote bavibino kuna na Europe bozana bien na mwa facilité ya koma kotika mwana so selo demande mwa par rapport na biso na kina Afrique mwana kosa para demande ki boîte ya passe mais bino kuna pe mwana so sengo tika na bien mo pe ya msusu ministère za yaki kuna zupi akute na boîte aussi chérie le mwana ya soclo de Paris eza na bana misusu bakendaka chaque week-end so na boîte il y a biso exactement ce anniversaire camarade na c'est l'éducation zone na espoir para na abika otanga classe na ça te que chaque week-end que na boîte non ata yo mona na chaque abimaka yo moto papa bimaka chaque week-end nous bimaka te dacho abeta kia dernièrement na mona bana faire na concert à dacho bana kofiolo mideve na biso mo pao comprendre bazalaki na concert ngamo na moni bango c'est pas dit que ce mona fait concert mona balingi non mona soka lingi za ye mutalingi c'est pas dit que tout condamné musicien ils ont totalement na basi batambola mais c'est là où ils ont créé un problème voilà il fallait que batu ba comprendre problème personne des artistes avec bango le quotidien moi likunye quotidien mo boye ba jiba tani dilika mwana parce que mona mingi pe bakenda ba poto na bakenda pe ba poto na musique kaka na musique o mona bakenda musique ya série ya président na biso ba ya ba nenga bungulu eza ko finga te ba ya ba bungulu eza kombo ba tati wana mais bakenda pourquoi na tour baninga bino bokomo telemela po bino boseli carrière kombo ya kate balanda yo te ou jamais homme politique au communauté robando fâché nous au monde robando fâché ce moninga lati ba monter mais soyo pour lati pour beti keto donc des po o lata bongo il faut que salaka faut salobi man yo moza mo na biso tito matonga toza mais to travailler toza ba tozo travailler moi toza zongi 19h mais 5h la zongi ninga baki na ninga mikili sikoyo ozomo tine na yaki boye na saki tape là on s'en a dit na esi kupona hivi na projet kama mboka na mindele na nga to sala makambo ozomo donc ezate ke ne naza ko to bana nga kuna makomi le sale bazo tambola non maman na bango aza wana éducation ezali donc ya biso moko ndeke na poto yango toyeba kosolola na bana biso totika ba le sale mo boyeleka te ba mundela otika la mundele biso otika ka toujours ba africain yango te tokope ndela zo seka biso na tango so bato okale to bunga peti ta lelo kongo mutezaki so ebimisi kriboye Afrique mo mbebini copie yango ah ouais ba misusu siko ba le ba te ba petio ba bimi bimi wana ba ivoirien ba moleka na bangola kuto bala musika bangola balwanda ba misien mo bala musika na biso ko banga biso mais lelo tande ba banga biso lisusu te nga soki yo jui nga sepe mais soki yo jui na mutema ba apo nga ya jui et le zo mboka na biso et le pesa la mikili c'est ça zo zo la mian on a qui version ya ils ont là version on le fallait pour parler 28 de production qu'est-ce qui a fait pour na soki ko beta manini vraiment de faire la beta mais que yo za la rakona et le terrain de ne fonctionne pas rapport ya ba refaire production d'artistes comme artistes musiciens congolais en Europe bon pour ngai eloko na osenge beta ya musique ya non mon eloko e ko empêcher te que fala beta musique il y a pour na ancien président na biso le lot acquitté déjà le lot to komi na mwana mboka to le la mwana mboka mwana mboka lelo aza na mboka fachi beton nous omona ba beton penda ba beton na photo changer beton wana photo chelo ba prince zo sala ba prince pendo zo sala ma ba saut de mouton tozo mona zo sala ma notre président fachi beton batika musique beta na ngo et ça pour bande ko baliati bande ko balia net le longa le lonti gimsa nga beta stade de François no gimsa beta te yo bilam susu combien oh il y a ça ka chasser chômage na Paris wana na France wana batu ba sali ba misala ko ba monter ba podium pour monter ba podium ba sala ba boulot ba kombola sécurité service on tous dans musala batu ba congolais ba travailler il fallait pas zo beta ba congolais ba sala wana au monde travailler
donc soko kokotisa CV na yo mpona sécurité baozwa mbala moko bayebike na pota tosali 2 jours ozwi mbongo na pota tosali 2 jours kaka ozwi mbongo tosali 3 jours ozwi mbongo basécurité ndezo baza wana omoi ata akozwa 200 bala na journée moko ndule ya kobeta asonzola parce que lelo oyo batu oyo obino bomona ba reconnaître o bazo bien sûr que président sortant a quitté mais président entrant côté au peut-être bino sur la diaspora mais ba continue jusque là il y a des vidéos de circuler il y a des messieurs aussi au ça vidéo ba clash les bo comme ba boyka fa la beta te beaucoup le bani par rapport il y a batu au bazara na pousse conseil beta bato si longtemps président sortant qui oyo bolingo qui ne pour na production zonga un mot par rapport à ça mon wana on baki ba yebelo oni to banay ko luka voilà ba me ko comprendre que ba retard autojui ou même ma ko bunga pena même na ba faire ba business ebele fa ikita na mboka ba otala ba violence zo sala na libanda ezo bank sa même ba te belé ba ko faire na mboka ba investir ba to ba comprendre na moté musique on est tambola na makambo belé c'est ça donc nenge ba beta wana do ba sali ba ambassadeur ouais parce que la sa mboka na biso na tango ki ba zo ko beta bino bozo sa ba désordre bato bakobanga même bakamatata mbongo na bango baya ko invest ezate ye moto osala so ba société awa na ouais image ya ba musicien na biso wana biso moko tokalaki on pa mutu akende ndenge balingelaki ozo mpa ndenge peke tobaka nde tolingi totala mo changement musu pa kota ndenge sala mama mais zo continue ka ba zo ya yango siko na place to comprendre société to tika président na sala to tika bango ba beta ba mbongo pe bazozo ba taneti babia lelo babia ke babia tiki charge ati petit ba tambo charge mona na parler ana nini tout ça laisse un peu bato kende bila ke na kazo ba bumbo ba selmo azo sala ba sala ba mbongo na uta na misalo ba sala musique na musique moi ozomo donc ilo mungo ngana osenga na bango tozongisa mitema sima to tika bango ba beta ndule basala totala sikoyo na oyo biso moko tone ko lobana bango banda 10 ans basa batwa c'est pas ne ba musu ba ba ficher mutu boya mutu ba betela mutu botala oyo mama musu soza akini te oyo ba réalité te si comment na kini ba réalité mutu musu mona kesa la na volonté na été ba réalité musu ba loba ngote donc ya makambu bo comprendre bana mai botika lomba basala misala bo mona siko bino mo ba œuvre na mama makambo ebele ba sa siko mona na siko na mukili bino pe bozolo ba wana boya pe na kini bopesa chance wana tolinga to bato moko tolinga te to bunda to sala boye ba makile tanga biso na biso mona na iko luka poasunga mboka na ye afonga pe ba porte mingi même na mikilo mama ebele lala lelo ta golf kizola banani to bafonga bangana ezaki ba golf ba osala golf azo sunga golf na association ya danger na kene ko tala golf kizola azo laisser danger donc bana danger na mona kiamo mais pourquoi que to tala ba mangani ba bar ezaki fo mbongo ekota zomon musique etambola kata jour la musique otami ba salon na biso à Paris okota bolelo ekota ka souté bato ba osala kuna ba kila redo na ba salon ekota souté mais so otala bo so bazo kotisa esa nini azo ba bi moyen kanga koli atini na ki donc musique wana mi mama kama belé mi maka elo moté ezaka te ba kenaka donc aye ko beta bato belé pe ba koti mbongo na yango na to ko expliquer yo tozala na ba musicien to yebi kati ndenge tozula ba mbongo donc ya makambo ki bana mai nde bakitisa batia na se kwa to bomana te parce que kaboni katikati na oyo bato bakaboni wana baza bato to balinga bambia sauter ba comprendre que Congo ezo bunga ba comprendre que musique esalaka nini ouais tout le monde explique asomba ki Porsche atonga ki meuble poza mayele tongite po bombaka poza mayele po bombaka fali amayele base belé ezaka yete base lobi baza ba parler banani ba parler ba faire azala parler danger banani balali ba vimo pa totanga ba totanga ba tini mama balu ba jibe mpia bokotanga ku tsu bango te mayele na bango esala bango mbongo ya gouvernement te ba ya wana ba coopéra ba copé belé ba vie wana bobenda ka film te ke ba réalité bango ba emo ba copé musu na sima la bango tozo kotango na gouvernement te ba mamu mingi basala donc ya makambu to ba vie privé na bango te bato siko bayebite ye bakoleka na télé te ke nazwila mbongo nanga bongo lobi congolais atili opozo pozo ezotambola daja ozompa donc yango babiloko wana motema mabe kaka motema mabe ezaka mpona musiki te ketu na babiso sociale na biso boye donc tolingani te biso moko kaka bango wana tozalaka na bango tozalaka na bango na mikili
kaka musique en bobo ya kebetama na bafeti tosha batilaki na prison benda film mutu azosunga ndenge wana tosha azolongola bato asali kutu na fo bapri azosunga bato bafe wana ka banjemba bafali yango bamariage kaka banjemba bafali yango oyo kifulani boye basaleli nzembo boye yoka motema mpasi non eza ndenge ya yo mpe soki omoni musicien wana kosalela yo tolongola na soki ya bahaine wana babiloko wana boye eza nango eloko moko te totika basala mosala na bango po akomweke liboso ndula na fo ebetama. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez-y comprendre comment nous sommes sur la explication par rapport à retour et à production notre frère de King Fali pour passer les 28 Oyo. Merci. Ma frère Nabiso la diaspora, tu as vu sur raison ou peut-être vous allez dire par rapport à notre cher président sortant Oyo a déjà beaucoup dit ou à côté Fachi. Botika on a vu la production. Comment les gens ont la socle de Paris pour tout expliquer par rapport aux production et même dans les au Bozalana pour permettre à salon de coiffure, à activité mais c'est les belé et d'arabon on peut passer dans service pour aider on passe dans moyen basse on on passe dans la kin. Tous les socle de Paris est-ce que socle le yo comme on a dit que peut-être ça ba ndeko au Bazalana na ba ndeko il fallait pour passer dans ba ngaï. Pour ne pas citer les noms des autres artistes. Ferré, est-ce que ça va peut-être traiter un artiste peut-être pété fallait parce qu'il fallait soit bêtise on a fait l'idée en bon soit arrêtant de te dire qui ne fonctionnera parce que vous êtes des gens où vous en va il vient Europe qui il y a de se comprendre question là où Tisuko bazo continue peut-être fallait bêtati où il permet de faire des vidéos pour voir en internet il fallait rebêter pour ne compliquer mémoire. Est-ce que ça te fait des bateaux dans un artiste et monsieur sous comme pas si dans des bolos la raquette ou jalousie est-ce que ça raison privée à bateau ou dans un point personnel avec l'artiste ou parce que la production bêtement au juste qu'elle a si quoi bon neti on a part na ngai na tambola na ba artiste presque mingi na kotaka to solaka mais na mon artiste mota congolais aza contre Fali Azate tous les artistes ba content parce que bon moi c'est pe la ralisu soutien artiste soit Kipoto asomba ma voiture asombela ma bana ni bilamba aye nango na Afrique aye li bande konaye bilamba pe après muke ba artiste wana bana ba boutique wana ba mboko na ba oteka bilamba parce que lelo bana kine belé ba vivre na bato poto so tali kaka nde mon frère alobi lui son sola donc ba beta matolo na bato poto pour muta poto pour Rocky de 4 atinda ta moi $100 na restaurant kuna il faut mouvement ezala mon vieux Rocky de 4 je salue il faut mouvement ezala kokomba la fuma Japon azo na biloko ete kamate poni mouvement ezate crise harmonie crise wana e utili kolo e kitinde na CA wa pure mais kuna na poto to na biso bien fils isola azo préparer Emile azo préparer ba koli pour la mais kuna to na biso bien bazole na ba semoule na ba fécule ah ba otia ba désordre bazotia ba désordre oyo bazawana batana bango se leka ki so tel bon tour na azala musicien kala ayembela ki parti kingani pouvoir essayer si là au mona kaka zalaka boye asalaka boye yango wana ayembaka lisusu te au moni motema likunya parce que na moni Nathalie na solo na ba faire soklo fali fa beta mjana fo fona moni sakara de kuta zo sepela batu nyos na vibrator piano zo sepela tala ibra wata je sali goga moto na tembe batu tout ba chéri ba sepeli tala union sali tala non changer j'ai la calare asouté en tout cas bande ko na biso ba diaspora bazana ndenge ya iza su ndenge za laité botika makambo wana miziki ebeta miziki eza teke ma papier pour président na longwa il faut bosala lettre miziki ebeta te yango te good eza na tante osomona yango wana Afrique penda surtout biso ba congolais za kaka pasi esa pasi na kosenga Fali abeta totika osa musala na ye ya neti ngande na ye na nga boye na oteka voiture na ngai boye obalaki voiture no oteka ngote est-ce que lingi ngai nele au monde on peut biso kuna to kalema ngone biso tozo ya totamola à l'aise monta au 5 4 au quotidien au moins ba petit peu bazo zelope ba protéger encadrement bien ya ko sakana te pona sala so mabe so lelo ba on fait ba balingi la so
bafie wana bakafo babetaka biso kuna balinga boye te tosouffrir lelo oyo bato basunga soso bazongi biso mpe bamisala eza susu te donc mambo eza ebele na mboka mpenza en tout cas Amira le grand journaliste lelo asimbi makambo mpenza ndule efe ebeta lelo oyo basoboya production bosoboya tosebina en général mais omona bandeko na bino kaka boya kuna baeki omona bana concert papa chéri concert Koffi Olomide concert Saint Valentin sur les on a vu les messieurs Koffi Olomide babeti ba blouson mais comment vous refusez des productions d'Europe besoin de concert qui un mot par rapport à ça ndenge ka tolobi ndenge ka tolobi kuna bosoboye betama mais awa tozala na bango tomonana na bango okoma kuna changer l'esprit po biso kunde totambolaka tozala na baartiste ezalaka mpona masolo akate mais bango kutomona ndenge bazotambola baoperdre nde bazoperdre baosala eloko moko te awa bainvestir rien bazosolola rien sokoro ebele bayaka awa ngana moni bamomi ozompa omona lelo lobi mosusu tomona ngo nyonso wana bana kini baloba bozobebisa mpe bana bino obuleka bamusicien baobebisaka kuna mais awa omona motu moko aya kosala ata mosu 15 jours abimi na 45 femmes siko motu wana bongisi oyo abebisi na kini mwa mpe mosu atiki bango na bazemi azongi na ye mpe bakobengela tiombo echanza afenteka bala te bule bana boni babebi awa basere boni awa bazolela bajiki tokoma kofingama mais nyonso wana biso tomona yango te tomona kaka bamisise babeta te tolingana elaki Nikens Bayaka bilamba lelo Nikens Bayaka koti monde ya musique abimisi biloko na azoteka badiske na oteka par internet abiso clos nga na oliaka mikolo na musique azolia siko yo pexene tike obeta quelque part abeta te akita na kini bodi kesa ba obeta te on se bino basi ko teli baya on a tesiko pesi mubulu parce que j'ai commis parce que bino mo créer que kaka ba wana ba jona ba ibaka na ba poto to ibaka na ba poto mais yo na zo sala musique o comprendre na ko telo mo ba na ninga cesse na mo kwa ba donne comprendre magamo on ngi tambola ya sunne ngona to messieurs et dames abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision tombe d'accoucher l'émission na biso toute deux troisième question pour clore cette émission Soklo de Paris Luisan Zola lelo oyo frère na bino bokechu o to ebi akoma be diaspora cette question aux obligatoire faut te poser parce que ben système de poser na bino bozalana bango kuna to ebi ke bato bazala libande air moya des fois ba ka pe passi bato mona mboka ndezo fonctionner mais la réaction mso bo mon ça la biso passi snap de so boyebi so na peut cette information frère na biso frère na bino akata drapeau celle ba vidéo même Sankei a tiré photo ya chef de l'état Fachi Beton ou a Koffi a aussi le retour na mboka bino bozala na bango kuna est-ce que nini zo permettre zo pousser bango ba réaction bon parce que na kim ba bon ça même ba recherche ba luka famille na parce que ba bi ou a sali comme trop c'est trop bino ba bozala na bango kuna nini bo posenga na frère na bino réaction ba comportement to ben na illusion zo mala ko senga ka ke faut atika lo kwa oya koti aza frère na apis bapana na yuna na bese on mona pa eza eloko moko omoni bato bazobana mosika eza politique tokota politique te biso tokoyi na mboka tomoni mutu batie président zayi bakanda bango bazali nango bakanda ke oyo ye akopera biso tomona réalité na kini ya makambo te na nango soki politique tokokota moto nayebi ke bango baza awa te biso toza awa na kini tozomona ndenge azomona réalité oyo ye azomona moye mutu akomprendre yango eza te soki lelo nzala ya na kini makambo ebele eza awa eza donc tokoloba makambo ya politique te atika système akote ya cercueil wana nde eza propre te même ata ye moko so basaleli image ya ndenge wana aosepelaka no te drapeau mboka dia bakata yango donc eza eloko moko to respecte baloi mosusu bamakambo mosusu omoni respect oyo eza nango bowumbu te aza mutu okokoloba mpe na mutu sans ofinga ye sans oloba olobi akoyoka ozomona akoyoka so likambo eza boye te makambo mosusu eza mamakati ya politique de moi toyeba mpena
na kati ya makambo wana na ben giro ekoma wana toloba ke musique ezofinga mabe mais nga lelo ata ba nini wana natala yango te mpo ozomona bazofinga mpenza banzota bamama ya baprésident de la république donc omona bazofinga mpenza mais lelo musique awa soki ebeti bainsanité mkoa tovandi mpenza bazofinga babétise ozomona teke bino ne mutu mal éduqué par rapport à bamusicien bozoboya babeta ozomona navanda mpenza boye naokaka epeti wana robino bakangaki ye mpo ayembaki mabe omona ayebaki te mwana te mboka ezosala mosala batiango ebeta koti na sine tolobeti yango boye na bar mpe babila baye bakangi yo bake eboske moto abomona naza contre no bamusicien bayemba bainsanité biso sikoyo na poto toboyeya bango bamusicien baya babeta mpo ke baza pour parti politique moko ozomona bameka kosoigne mpena mpona présidenttuka likambo wana totala yango bien donc ya pasi mingi fo bana mai bavanda basolola je crois ke bazosolola batika makambo ya kofingama betise wana eza mina mabe eza très mabe mpenza mpona biso mona bana na biso nayete soki ovandi na palais yo moko otia yango ofinga ye motu kombo wana nayete soki osanti ndenge nini meme tona baméchant yango mpe soki ofotoya mpe na mboka tomona mpe baréalité te donc moi soki baréalité eza te mwana mosusu avandi na ye kaka azwi apesi bino message poire ke azwa mo larme ozomona eza propre te eza kitoko te. Messieurs et dames, merci. Là, nous sommes sur NTV, Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne de proximité, votre émission est focalisée sur socio-culturel qui est là pour vous parler en général culture et Yamboka. Dans cette émission, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un des messieurs diaspora, nous sommes là avec ce club de Paris. Ma question par rapport à la question, vous allez la question, la explication par rapport à retour à la production de notre cher artiste Fally Ipupa de King OC 28 Oyo Azusa la concert à Bercy où a invité un jeune artiste Robino Mondi pour Guess Mawet. Il y a trop de surprises dans le concert et vous savez ça va te belé partout dans le monde. C'est la production frère Nabiso Bandero Nabiso boutique pour empêcher production. Boki bat basala kuna ba pese l'explication ba production ba artiste et soumaka activité et belé à communauté toujours congolaise pour na activité na bango et ajoutera un plus. Ce n'est pas important pour boycotter ba production. Vous avez une raison valable ou bonne par rapport à notre cher président ou à sortant toujours président vous ces chances pour que production ba artiste ba sala musana bango ba yembela ba chef d'état parce que je peux vous dire artiste ba proposer yembela aux mutana pouvoir oyembaka parce que vous en a choisi. Comment comprendre ce que vous avez musicien peut-être bêta concert peut-être aussi. Nous sommes en fait préparés, nous sommes sur la porte mot de la fin par rapport à l'union sur le solo et ma dédicace personnellement. Bon, après ça va les champions en tout cas et si mon bien ça va nater. C'est les affaires. Nathanaël Prince. Basali a trop. Zola. Nakoko nanga. Nakoma koko. Ah, t'as fait ma koko. Bana baboti donc ça fait bien. Donc il faut que soit taïbo. Bambote a trop. Na olubaga le reste nan sinango pesa bambote a trop wa. J'attends que Eya, la Bible nous fait ça beaucoup à rater. C'est l'accès de Solo de Paris, votre mot de la faire par rapport à cette émission. Jojo di Roma, na Bossanité, Jansi Mayasi. Donc Bakokomba la Fumo Japon, donc Bazawana, Basek Jibola, Parfait Zola, donc Bafisi Zola, na Bossanité. Donc oui, il y a sous mon pays, ça t'a merci beaucoup. Solo Zola, Luison. Zola, c'est aussi surtout les paris. Votre mot de la fin par rapport à l'émission, ma dédicace na yo, te dit que ni César Makasi tara yo mutaba games, mutaba artiste. Bon, yanga liboso ezala conseil ya Makasi na bandeko na biso bana ba poto. Parce que nga penda famille tout toza kuna, toza kuna, ceux to ko mata ba 60. Parce que juna famille boti ba koko ba cousin. Donc to a nombre, moi écoute au tcha bango te juna famille. Ba toza kuna. Donc, il n'a pas senga, n'a pas de biso ba combattant. N'a pas précisé bien. Et bah quitter sa motema. Et le gagnon sur la ne bande le pesa na suka nango. Le col est comme na suka. To fungo la gé.
oyo tokomi mokili ya sika président sika makambo ya sika président sana nu jeune mwana mboka oyo tolingaki tosunga ye totia maboko concert ebeta bandeko na biso Fali Wera vie na biso Jube Mpiana père na biso Kofi Olomide babeta concert parce que yango nde esala biso fierté na bamboka eloko na osenga yango wana père na nga moko ota obeta veju na ota obeta le 24 awa na Champs-Élysées na salle moko wana omonaka makambo yango père akoli mais azolia kaka mpe na misiki Ibra donc bana mai botika génération na Ibra pe zoya kobeta aboya bo production zoya ba kobeta botika bango masolo yango ya maboko mais masoki 60 exo donc mama makasi masolo ezali donc baroya bo boulega 60 personnes na komema ça yanga la famille bonité yango yanga bambote na ngai ba dédicace na ngai J.C. Omar le chancelier yo yebi akati mon vieux Rocky de 4 soba de soba restaurant na te simbi Paris ndenge kende ndula Ibra bozala wana damiki penda pepele ozo comprendre mère na nga ni 7 na ndenge ba Congo kotoyo mère ni 7 o ba simbi ba maison ndenge ya biema ba mère Prudence, ok. Bilambe utimi qui pendo là tabazara ni là tamalelo ba chem wana parce que na ba primo a kilelo ba na nenga mboko mo ba fio ba sala makambo na ba ba ser mo bien o mo na ka likambo ndenge zala wana Pentecost World 777 Claude de Banjutu yo mo yebi ndenge to solo la katimini Dida yo yebi wana kutu ya Palin Dida Mbakungu bana noko bana tout ça wana une Magouar le millionnaire Mireille la japonaise fondation Lisalisi Mireille la japonaise toto zalane pe anakini azongi kaka ravitaye ba plan pour photo kota lisusu na prison makala kota la ba prisonnier pesa eloko to bosana kiango olega ba prison to pesa Dikensi Bayaka Père Céleste Njamba Poto ba équilibre so beta toujours Sati Jelas Tosha Fumu Tosha Fumu mais na kotiote Tosha déjà au bataka tembe tant bo kepe ça bat na kuzo fo benga biso na kalma to fi yango le bango parce que ça bat basa bat tembe to voilà ça image ça ngai ali bosiko to travailler ça me pose apkat na parler na biso qui situation ça ya soutenir ba to fo image to ngala image ba monaka ba ni wana lobi déjà c'est bon penda donc ba question na on mituna na biso nous sommes arrivés pratiquement à la fin donc on appelle ça moi deux personnes Amina Zola Anisette Zola, Nicoletta Zola, Simon, Sivi, Nabosa Nagite, toujours continuant à avoir petit dans la nord. Nico Tumbu, Ni Tumbu, Riti Tumbu, Nanou, Bamonio soit petit, Bazé Bélé sur notre temps à Combo, donc Baza très macasse au Saranate. Merci beaucoup mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, on dit merci à notre équipe technique qui travaille au four et au moulin. Merci à toi d'espère la matière. Gédéon le ministériel pour l'excellence du travail. Merci aussi à toi, notre chief directeur El Sabio, Jordan Panzo, Tala Liloyo, l'excellence toujours du travail. Vraiment, je suis reconnaissant avec toi. Jordan Panzo, notre chief cordon, boss, mon boss privé. Alain Dele le suprême, nous sommes toujours ensemble, notre chef. Tala Liloyo, Moussa les Okoba, Sekokoba. Merci à tous mes partenaires de partout qui me soutiennent de partout pour réaliser cette émission, faire tous ces déplacements de partout à la ville. Merci à toi, Laurent Kinza Trésor, Europe, Afrique. Merci mon frère pour tous tes soutiens. Laurent Kinza Trésor, très puissant. Peggy qui a les box depuis le Brésil. Merci Naba cadeau, merci Naba soutien. Bientôt des retours dans Luanda. Merci aussi à toi, Guilherme Mondo, partant qui est à Luanda. Balobi toujours sur les autres coordonnées dans Luanda. Toujours merci pour l'assistance des artistes. Nous sommes ensemble avec toi, l'as du cœur de moi, Astrid Loutou, la femme très responsable, Nanette Kadima. Je suis avec toi. Ce que de Paris un mot parce que la monnaie nous au salaire dédicace pour tout chiter. Ouais, na saluer les sous bon moko ngai pour entreprise la nenga ngolais Ginjambe. Meko zui visa na nenga Luanda. Ginjambe au Meko zui visa avec le grand producteur Paolo Tudilu. Sénateur. Shalom Nasuki. Sénateur. Paolo Tudilu. Lucenzola. Pablo na Panama. Nakata Blamini. Tobo Sanyote.
yo pena mdoza pena yo ba mituka minene no o ba sotia ba biloko ya osunga awa Pablo nakata blamini 2 fois te ya saka na wati. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir de recevoir ces deux messieurs, des messieurs très responsables au bassin de l'activité en Europe, en Afrique. Ça fait 5 mois pour nous toujours faire assister les artistes et musiciens en général par rapport à un programme na bango, parce que l'association va assister à la prison bientôt là. Tous en image ensemble temps tous en prison, mais toujours il y a que soutenir le peuple congolais à quoi assister bateau bassin la difficulté bassin la prison mais bassin même à manger ce que le pari l'illusion sur le bassin pour nous assister ba frère na bassin colonie la prison. Vous allez voir les images la semaine prochaine autour ça la tour en prison makala. Quant à moi là je dis sur merci sur notre équipe technique pour une excellence du travail. On se retrouve à la prochaine numéro avec toutes d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision pour toutes d'autres invités. Au revoir.